Ozali nzambo ya kina lolenge bato nyonso bayela kate. Ozali nzambo ya kesa na kina bato. Undima ki ope kolata nzoto. Weto koma moto. Bongo zwa likambo na ngai. Tala tina nini ngala te kodetola yo. Mosanto bato afandaka. Bonjour. Mbote na bandeko na biso nyonso. Mbote na bandeko na biso ba congolais, en tout cas na pesi bino mbote. Ezanga ndeko na bino oyo na lekaka pona ko partager pondé na bato solola. Vraiment ezui moi temps mulai na bandai ko sa ba vidéo te parce que nazaki na moi ba occupation mususu. Yango na bano ko sa su ba vidéo te pourtant vraiment za ozate. Mais lelo na lobi tikana kanisa bandeko la ngai baninga na nga baya na nga baleki na nga biso nyonso to meka su ko solola. Yango wana na sali ke lelo vraiment na meka ko sa vidéo pour to solola surtout le quoi to comme na ba fin de l'année boye. En tout cas to solola kane na lobaka. Muto ayoka conseil. En tout cas azaka malamu mingi mais ayoka conseil te azana pasi yangwani na beto kabola ka conseil. Mais avant ya kobanda na kotika kaka ebandeli ya video o na maboko ya nzambe nde tokumisaka ka nzambe parce que eza na force moko te mais eza nde na grâce oyo yasali ke ngai naleka susu po nasala video oyo. En tout cas nakangi miso na ngai mpona kokumisa nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci na bolingo na yo na mpemba na souffle na malamu nyonso nkolo Yesu Masiya ozopesala kati na biso ozosala biso grâce mingi na suka mbulu papa bakomi te mingi mpe bakoki te bazalaki mpe na posa me nzambe epesameli bango te. Me Yesu yo otiki biso te papa obateli biso ane na biso mobimba bane nyonso nkolo oyo tokolala tokolamuka eza na makasi na biso te eza na bolingo na yo tosengi yo merci kumbama sanzolama na yo mikolo nyonso papa eloko nini ekokoleka kombo na yo na pouvoir eza te yango biso ba na yo oyo miso na biso ezotala epai na yo ntango nyonso makolo na biso Yesu Masiya ezotala nde na nzela na yo kaka twana esika mosusu nkolo tokokotenga te tokende po na grâce oyo ezosala biso moko te akokosala biso grâce au Seigneur. Tozongisi yo merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lokuma sanjolo ezonga epai na yo pambola mabota pambola bafamille mabota nyonso oyo bandeko nyonso bakotala epai na yo bakobelela yo lokola mokonzi Yesu Masiya bana bilenge bamama bapapa oyo nyonso babeleli yo ozala mokonzi na biso nzambe tika kolo mawa na yo ezala na mabota mawa na ezala na mabota opambola mabota opambola bafamille opambola bana na biso opambola mabala na biso opambola basante na biso Yesu Masiya kotika biso mosika ya pasi te mosika kufa te Yesu parce que yo za nzela na biso nde ya lobiko yo ndo za nzambe nzela oyo pai na yo tokolanda yango nde tokozwa Seigneur papa kimia pambola mabota pambola bafamille pambola ba oyo nyonso na ntango bazala bapasi na bohôpital na mikakatano ebele kolo tika loboko na yo kolo ezali ko na moto nyonso papa oyo atyelika na epai na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tika makila na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ebatela biso protéger biso protéger eza ba santé na biso ba vie na biso ba vie ya bana na biso ba mabota na biso ba ndeko na biso nyonso nkolo tosengi papa totangi bikolo te biso nyonso tokelami na bolingo na yo ezala mundele ezala mwindu ezala muta race nini biso nyonso yo pesi biso Seigneur papa pe ma pe souffle de vie tosengi yo papa obatela moko na moko batela ba famille nyonso to Seigneur. Merci papa pour na tango susu salinga grâce ya koleka kumba masanjola mana onde na lobina makasi na ngai te
eza nde na bolingo na yo Seigneur, eza nde na force na yo papa, eza nde kolo na santé ozopesa ngai, eza nde na pembo nzambe ozosalaka nalamuka yango wana na lisusu Seigneur kolo ntango ya koleka. Merci papa lokompe masanjolo tozongisela ntango nyonso yo. Merci simba fin de l'année oyo Seigneur ane tokokota ezala ane moko ya grâce, ezala ane ya mapamboli kolo oyo atiaka eliki epai na yo ayoka asoni te biso baoyo totiaka eliki epai na yo mpo yo nde oyebi yo nde mokumbi bato, yo nde mokumbi avion, yo nde moto komema biso papa, tokozala no elongo papa parce que eliki na biso ntango totiango epai na yo tokoyokisa masoni te mpo yoza nzambe miracle, oza nzambe bikamwa. Merci mingi kumba masanjolama na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mikolo nyonso tokozala na se ya mabele oyo tokozongiselaka yo merci, lokuma sanjolo ezonge epai na yo amen. Merci mingi en tout cas prière ekenga mwa molai parce que fallait ka na bondela ndenge wana, fallait ka tosenga nzambe merci tokumisa ye nde na lobi na makasi na biso te nde tolekanaka awa ezalaka po nzambe a permettre biso. En tout cas leo na lobela sujet na lobela eza nango sujet te ke uti pa ya moto esami pa ya moto mezaka na ba vie to vivre kaka tozomeka kotalatala mwa babizale mwa bakomportement mwa bamakambo nde nini ezokendele ne oyo ezosama na oyo mpe tokoyoka ezaka conseil wana nde nalobaka eza apprendre à laisser nde na bimwana malamu mwana ayoka conseil azalaka malamu mingi ma oyo alingi conseil te ezaka apasi yango wana tokooblige mpe bato kaka te na mokili yokaka conseil te soki alingi te ye moto ayebi, soki alingi ye mpe kaka moto ayebi. Yango wana vana banda na sengi nano kopesa na mbote na oyo anga aza mobali oyo angai famille libota na ngai nsango nzamba pambola bino Yesu Masia pambola bino na nga mama na bino na mobali na ngai Seigneur tango nyonso loboko na likola mobali na ngai likola mabota na ngai likola bala na ngai likola famille na ngai likola libala na ngai nzambe pambola banguna nyonso bazolinga batelemela biso bakoyokisa biso pasi balingi souffrance na biso tobengani bango mosika na kombo na Yesu tobengani bango mosika na kombo na Yesu dans le nom Seigneur ya kombo na Jésus Christ de Nazareth tobengani Seigneur bango nyonso bakene mosika ba o bazaka pona koluka ba problème ba luka kotika batu kimia te baza na place te na banjela na biso to telemeli milimo nyonso na mbindo to chasser bango dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bakene mosika bakene uvanda bakene kwa na biseka bikauka na kombo na Yesu na tiki mobali famille na ngai bota na ngai Yesu Jésus-Christ de Nazareth makila na yo le sang de Jésus est protégé biso na pesi mbote na mobali na ngai na pesi mbote na sœur na ngai Odette pa ya zali nzambe opambola liboto pambola famille na ye Seigneur sopa ya yo le sang de Jésus kuna o protéger bango na makila na yo na pesi famille na ngai nyonso eza na kisasa nzambe obatela libota nyonso baza na kisasa kuna na pesi sœur na ngai ani nzambe apambola yo bambote mingi sœur Annie, sœur Marie, ma Mireille, bambote mingi. Ndamba pambola bino na pesi frère na Willy. Na pesi frère na Patrick, Palata, papa na Preston. Vidéo yango ya violele vidéo trop. Bina ke mana sindeni osa vidéo te. Yango papa la Preston. Frère Patrick, papa la Preston, on de kono ya mwasi ya belle sœur na yo. Atindeli yo bambote mingi. Vraiment na pesi susu mbote susu na vie na ngai tonton Jerry o Nancy na tindeli bambote belé en tout cas de to 5 nzamba lola asa biso ka grâce to bandane o susu na bolingo na ye kaka pour sans ye toze le côté na koti na sujet na ngai na loba si je n'ai pas le za bandeko na ngai za nini naza mundeko moko bo atuna ngai question abi na nga manansi
question na ndeko wana nde mutatuni yanga mana c'est pourquoi batu bakokoza na bolingo te ingratitude ngabi na ndeni ameki kopesa nga explication mwana apesa bine explication nango awa na video eza te mais abi na nga ntuka mana si soko sali video mekana kolobela ingratitude ingratitude yango tolobela ngo ndeni tolobela ngo ni ezaka conseil eza ndeko mosusu omona ozalaka na ye bien osunga ye mpe na vie mais omona ndeko abosana yo ke osungaka ye na vie ndeko lelo akomisi ota mosusu lokola enemi akomisi ota mosusu lokola monguna na ye yango na bayika na ser mokili ye nango kaka ndenge wana mais en tout cas tomeka ochange bizaleli na biso bandeko tochange na bizaleli na biso tomeka mpenza nzambe asala biso grâce tochange bizaleli parce que omoni kosunga na vie esilaka te moto mosusu yo kanti lelo obebai na ye asungaki oyo obebai na ye obosani ta mosusu oyebi te pli tard ozala so na besoin lisungi na ye parce que nzambe akitaka ata ya kosunga biso nzambe asalaka nsima bato mpo nzambe so abandi kokita awa aya na baproblème na biso tobanda okima tokopakata mbango makasi tokoka kuta ata komona monene na ye te yango wana nzambe asalaka kaka na bato yango wana tomeka kochange esaleli na biso babizaleli na biso napesaki ka ser na nga na conseil nga be yaya mokili ya nango kaka bongo so osalisi mutu osalisaka mutu na bolingo osalisi eka na bolingo ya nzambe nde na mawa oyo ke nzambe apesi biso motemo ya mawa ya kosunga osalisi no kaka mutu mais kosalisi te mpo lobi ye azongisela yo oyo ozozela bazongisela ezalaka nzambe mutu ozongisela yango mutu nzambe aotala malamu na yo aotala esaleli na yo aotala ndenge nini ozosunga nzambe kaka mutu akoya kosunga yo mpe plus tard yo mpe ozala dans les besoins seke ndenge nazoloba nayebisaki ser na ngai na ser vie eza nango kaka bongo mokili ya nango kaka bongo yaya mais tosani mokili ya problème bato mosusu baza tosungi ye lelo azwi oyo azali nango besoin abosani yo complètement akomisi okuti lokola binemi nga moko nde navandi ya liboso na bino awa nga mondoko na bino ya mwasi navandi liboso ya video awa ya na bato mosusu baleka na aye mpe na ndako ko aleleli yo mpe aleli mpe abimisi mpe mai ya misu mpe asengi yo mpe lisungi aide mozwi aide osungi ye me elobi moto wana abosani kutu na nzela amoni yo akomisi kutu lokola mbanda na ye akomisi kutu lokola yo kutu mutuke opimaki ye mikanda awa na poto akomisi lokola kutu yo munguna na ye me abosani ke alelaka lisungi epai na yo yango wana ingratitude eza mabe nga nalobaka nga naza mpe na mabe me nga lelo mpona tia makona poto awa ezala nga te nazalaka mwana suka na kati ya libota ya biso ya na ngai oyo azali awa ye mutu asala nga na ya awa ye mutu afutela ngai tike na ya awa ye mutu alinga leki na ngai na ya mwasi aya awa aya kovanda na ngai awa nga aza na famille eza monene baza na poto awa eza famille na nga mutu ebengisa nga mais oyo mpenza azwa nteti ya voyage na nga eza ya na ngai ya mwasi ser odete ya na ngai ya mwasi ata naliaka namelaka naloba nzambe nalola ata tobebani ata toswani nzambe nalola alimbisaka biso kaka alimbisaka mabe na biso mpe apambolaka moto asala ngai ke mpo lelo nga nazala mama na ngai azalaka awa ayaka vakansi ya ye na poto avandi ayebisi yaya na nga naza na besoin ozwa leki no wana ya suka obengisa ya kovala na yo awa mama abiso alobango mpa yaya asala yango abengisa ngai na ya kovanda awa me ava mpe na ya eya mpe na bavoyage esalaki kolongoso me
nde balobaka nzambe so alobi ke nzela na yo ozaka plus tard okende ekokisamaka na yaka na ye parce que nzambe apermetaki ta ekoki na ye ya na nga kaka wana ya mwasi bon lelo ata mabe yali mais aza likambo moko funa kansela malamu mpo asala kati na nga ezaka voyage te mais lelo na moki tobunga bato boye mpo na nini lelo ntango tozokende osambela mpa nzambe toolela deya mpa nzambe kutu mpe yesu nzambe nalola en tout cas se souvenir na nga ta likambo moko malamu na sala soki oza na problème tozolela nzambe akanisa ta malamu moko osala nzambe asunga ya bikisa yo mais pourquoi pas lelo ke towana mokili ase moto asali yo mpe malamu lobi okomisi moto wana lokola ennemi lobi okomisi moto wana lokola monguna na yo lokola kuta oyebaka ete nayebisi ser na nga ser mokili ya nango ka ndenge wana eza mpe na bato ya malamu oyo koko osalisa lelo osalisi mpe lobi atika ino lokola ndeko lokola famille lobi wana mpe yo leli mpasi ye mpe azongiseli yo azongiseli yo esengo ye mpe asungi yo baza na bango me baza mingi te en tout cas sur 100% tokonte teke bakoza ebele sur 100% bato ya ndenge wana bakozala peut-être comme sous 20 15 je crois pas que tu basala ta 50% non na bayi na ya na nga mokili ya nango ka bongo vie ezaka bongo yango wana bato oyo tozosunga na baoyo bakosunga biso en tout cas tobanda na kozongisaka mwa makanisi moke nsima kose souvenir ke bandeko mosusu mpe basunga biso mpe na vie tozalaka un grand te na makambo nyonso un grand vraiment oyo ozomona mpenza ke on dirait mpenza ke olelaka mpasi te un jour nolelaka mpasi biso ata toyeba bapoto na bavi te ke oyo ya mpasi oyo bavi moko te oyo kisasi ozogalere te biso oyeli bapoto ndenge wana te biso oyeli bapoto parce que tozala na bafamille oyo bandeko bazali ya na bapoto bandeko deya baza ebele famille eza monene toyeba bapoto siko ndenge wana ke membre ya famille babengi yo oye pe nde ka famille esunganaka mais lelo ke ngai ya na nga odete abengisi nga ale lobi pai nazokenda obeta mabe nyonso to nazobosanaka ye abengisa nga prière na nga na monoko ezalaka nzambe merci parce que yo kama tosalaki na nsima grande sœur na nga mpo abengisa nga mais eza na bato mosusu azose souvenir ata moke te eza na bato mosusu lelo osongi osalisi azose souvenir te yango ingratitude ya biso bato ti mokoni tochange ti mokoni tokoyeba nzambe pa alingi ndenge wana te baporte nyonso ya okangamela yo parce que so oza kaka ke yo so basungi yo okimi motu yo so basungi yo okimi motu tobi te ke fo okangama na motu oyo asungi yo bon eza na makambo mosusu neti nga nazoloba oyo anga eza na makambo mosusu nga so nabendani neti na motu nabendani na nga nalingi te ta mosusu ke namonaki eloko wana to eza bien te to problème wana eza ya malamu te peut-être ekoze biso problème peut-être osala ke problème nga na ye koya ezala makasi mpo lelo binemi eya te peut-être nakoki kobendana mais nakokomisa enemi na nga te nakokomisa mpe monguna na ngai te mais ta mosusu na evite ke bizaleli na ye na ya ngai etambola nzela moko te mpo tozwa na problème te lobi biso basi totongaka mboka te toya obeba toya oswana mona obendi kaka mwa nzoto mais c'est pas dit que moto wana akoma ennemi na yo te moto akoma na ennemi na yo te okomisa mpe ennemi te mpo oyebi ke aza mpe na malamu na ye ye mpa kozwa malamu oyo mpo oza nango mpa na ye yango wana tomi kosala nanu makasi bo kochangement nano pene meka kokota congolais toolingana te congolais tobungaka tu tobosanaka tu ata mwasi oyo obali lelo eza na mabala mosusu toyoka ke mwasi azali asouffrir abose abengisi mobali auti afrika ye mobali aoya awa atanga aoya nsima ntango ya moke kaka bavandi mobali abandi kolakisa bizali lelo babengi mbo alakisi bizaleli mabe mobali abandi kolakisa bizaleli mabe eza mpe na mibali mosusu abose alingi nga alingi mwasi na nga aza na afrika na obengisa kaka ye aboyi na yamoni babasi ebele mpe ya kobala alingi nde mpe kozwa basi awa te aboyi abingaka mwasi nanga fauta kaka afrika nga fana balaka mwasi nanga natikaki surtout soki si bobota na yalobike nga fana balaka mama mwana na nga kako natikaki lobi ntango azwa mama mwana na ye abengisi mama mwana yango ntango oya 1 à 2 à 3 ans mama mwana ale achange bizaleli mbwa alakisi bizaleli mabe
allez tala mabala nde ezobeba o nyonso kozala ingrat ozobosana lobi moto asungaki yo babi te ke so moto asungaki yo soki azobeta to azonyokola yo okangamaka na libala te okoki koboya no libala mais za na boyela ngo na façon nini za na relation etikali yo na ye eta moso mpo na bana bozala mpe binemi te mais biso mwasi oya kaka babengisi adekone mobala oya mpe babengisi adekone mais franchement nyonso ne kozala ingrat wana moto ozoloba ingratitude wana moto ezofuta mabe eye kofuta mabe tomekana kochange biso bakompala tomekana kochange tomekana kobongisa l'an 2020 yango yango tozokende kokota toloba suni l'an 2020 yango mwana kutu soko obotie na 1 mois 2 mois 3 mois yana bandi obima mo bamino 4 mois 5 mois ye wana mwa soupe bando kote na munoko 6 mois ye wana bando nyema mwa abando lia mwa poto mwa nyinyo na ye ba 4 mois bando lia mo ba po na ye mwana nyonso azaka na changement tanga zokola ena ye wana atamboli abandi kobwaka mwa makolo na ye 2 ans ye wana 3 ans pe ye wana boke utika na école ebongo biso batu oyo toza ba bikolo banda ba nenyo so bana ekoleka ezoleka to banda na balande 2000 suki balande 2019 to e balande 1099 to longo wana to ina balande 1000 to ke na ba 1 to ke suki na ba 2 ba 3 titolo le to ko matina 20 tala bolingo nzamba zana ngo ya ko bomba biso tangu mulai oyo mingi bonyo yebike na ne oyo batiki biso na ba ne oyo leki batiki biso biso batu wana batiki biso baleki biso na nini tozali na bango ka pema moko biso nyonso tu mais bango bazwi grâce au te ya kokota bazwi grâce au te ya kokoma na l'an 2020 mais biso tozozwa grâce au pour nzamba permettre biso tela nzambo ya bolingo na patience na ye na bolingo na ye na mabe nyonso tozosala mais tela ndenge nzamba azobomba biso malgré to bato bazokufa ebele eza bongo eza ndenge nature ezokendele esenga bongo mais biso baoyo biso bandeko na biso tozali na bino elongo toyeba koapprendre leson nini tokozwa après ça fait trop mal dernièrement na quartier nga na vandi mon frère naza na droit kutu ta mosu ya koloba kombo na ye te mais eza pasi ndeko na biso wana frère na nga wana nakutanaka na ye boboto gentil mongo aningo na so na moni na nzela fo atelemisa nga bandopesa nga mbote bana na ndako boni mobali ça va comme ça fo bosolola mokolo moko te akutani na nzela abeta nga kara sikala kozala te frère na nga le frère na nga na utokufa vendredi passé tozalaki na enterrement toutokunda ye mais lelo sikoyo biso ba oto otia lofundu boye bokunji mutu bobaluki bokanti bokeye bokepe boke continuer lofundu na bino lisusu leso nini boporte pendant semaine toke matanga wana pendant semaine toleli frère na biso wana timukola suka frère na biso totiki biso lelo oyo si tozonga na bandako na biso mais leso nini otozwi mais bato baza ndenge tozo continuer pe kaka kosala mabe to continuer pe kaka koyina bato kosala kaka biloko moko ke nzamba zo permettre te o alingi kutu te mutu musu oswani na ye te mais azokangela okanda bato musu bakoma kutu ti komona na ntina bandota bato na babutu parce que na moi bo azolingo te mais komi kolote ti na butu parce que po mabe yali azomona boye na journée bo azokoka yo te abitikanga na bimela ye na butu na saa mabe sans effet na bato andenge wana sans effet ka nde bokotaka na bandako ya bato nde boyaka na bandako ya bato bokota na besprit na bino na mabe wana bokutanaka mpe na bamoto yango nzambe azozikisa bino mike parce que azopesa bino grâce bomeka na kochange mais moko mosusu tokutana bino na banzela tokutana na bandoki mosusu bozika bino nyonso tu okota ata mutu te okomi mpe lokola omoi mpe ndenge koni ninga akoma couleur koni akoma na noir wana koto mosusu oziki mpe lokola pine boya pe na butu bomona bandoto bomona bokota na bandoto bato bozoya kodéranger bavie ya bato mais bozwa pe oya bino baproblème po bomona moto ya nzambe mais nzambe azopesa bino chance azosala bino grâce nde bomeka nde kochange azosala bino grâce nde
azolingo tumba bino nyonso tout à la fois aotika bino mwa muke po même kozwaka même moi esprit à changer mais soki bozolinga changer te bozika bien tokoma tokutana bino banzela bamisusu bafasi bilonge comme lokola soki ndeni bamisusu aziki lokola koni bamisusu aziki lokola pine nde olika pine zotyanga moto eloo niya malongo okuta esikana mwindu wana mpo ani motema mabe leso nini tozoko apprendre so olingi mutu te tika mutu kolobisa ye te kopesa mpe mbote te tika ye parce que olingi ye te mais tina bavie ya bato bokomokota tina bavie ya bato so na olbetali oyo na oloba en général nalobi en général eza te ke ngai mais en général bato mosusu bakomi ti boye aluki na journée akoki yo te akomi ya ti na butu na ndoto na yo akomi ya ti na butu koya komenasi yo o mokili mabe boye po ani bato mabe boye yango bino bato toloba bino bato toloba bino boza na bizaleli wana bomeka kochange botika bomeka kutu te bochange eya mabe bochange te noloba frère toyaki na frère na biso toyaki na frère na biso ni boya frère na biso asali bato pasi asali mpasi mingi na motema nani ayebaki elobi ya okende nani ayebaki elobi tootika ye moto ayebaki aza te frère wana gentil en tout cas place na vani na matanga na pendant semaine azokende na yo kite mutalo baneke mobali azaki mabe mobali non na yo kaka azaki bien gentil siko biso po ani tokozwa leçon teke biso pe tozala ba gentil kasi na moment oyo nanu toza nanu na se oyo na totie zolo likolo te mpo na nini mpe biso pe tozala ba gentil te wana tosala mpe gentillese wana te mpo na nini lelo frère na biso atiki mwasi atiki baa na ye esali pasi nana yebaki elobi tozala na ye te mais biso ba oyo tomeka na koporte quand même nanu leçon tomeka na kozwa nanu mwa baexemple biso si tokendeki lelo toleli totiki na cimetière tobaluki tozongi mais lelo famille baa na pasi biso ota mosusu bino bato tokende tozongi ya likambo esinunga mais lelo famille bazokonsome na douleur wana mais mpo na nini tolingi kochange te tozolinga kobongama te mpo na nini balobi ke jésus revient bientôt mpo na nini tozolinga kobongama te tobongisa makolo na biso tobongisa tolonga na busoto na biso ntango yesu azoya ya okuta biso na malamu yango nazoloba na mélange sujet oyo oyebi ke nga na mélangeaka na nga parce que so nerf de ese ekomi awa na mélangeaka na nga kaka yango tomeka ochange ingratitude bato baza na lobi moto asungi yo lobi ozoyeba te moto na asungaki lobi kuna moto na ozoyeba te moto na azalaki na malamu so olingi motu te suka na bapo olingi te se tu tika kosala ye mabe tika kotambwisa nkombo na ye tika konyokola ye tika koya kobimilaka ye na butu tika koya kosalelaka ye mabe soko yo oza na grade yake bandoki kende luka moto apesa o pouvoir wana botika bato tranquille ndoki akala ezalaka na soni yo alelo ndoka boye bandoka lelo baza na soni te pwani basi miso komona bango libanda ebela produit batela makasi babisuwa na bambeto bandoki koya konyokolaka komenaseka bavie ya bato ozomoni mwasi kitoko atendiki oyo babengaka biso bakongo oyo atendiki basili ya misu bino bato bobakisaka babiloko wana basili ya misu atendiki barouge à lèvre batie tete bamanzaka bino bato botyaka bamanzaka milai ozomona ke mwasi na butu kadi ya mpemba ndenge ozomona ene wana so olingi mutu te tika mutu ndenge olingeli ye te mutu wana oyo olingi te nzambe ana besoin na ye nzambe asalaki ayebi ntina nini azotia ye na mokili ntina nini azostika awumela so olingi ye te esili tika ye kolobisa ye te kokipe te so mpe opesa mbote te tika ye mpe soki ozwani mabe na moto asungi yo yeba mpe moto asungi yo so mpe olingi koreconnaitre te ke moto wana asunga ye nga na vie c'est pas grave continue na ingratitude na yo ndenge wana continue na bizaleli na yo ndenge wana mais alobi baporte na yo mosusu mpe kozala ya kokangama ntango koluka lede ozwa yango te mpo nzambe mpe alingaka bata ndenge wana te nzambe alingi ntango moto asungi ozoreconnaitre ke moto wana asunga ye nga ntango ozozongisa merci ntango ozozongisa merci oyo
nzambe na likolo aza na esengo parce que ebike mwana nga azongisi merci andeko nango osungi nga merci nzambe apambola yo nzambe azwi grade te po ebike merci nzambe apambola yo mapambola yango euti mpa na ye mais lelo so moto asungi yo lobi ntango yo kozwa omoni okomi bien ale okomisi moto wana enemi ntango nano ozwi te ozokangama na moto wana lokwa mwa sonzo lokwa mwa kintiekwa ndenge akangama na elamba moto ntango lobi ntango kozwa ale lobi moto wana akomi mabe siko yango wana sere na nga tala video oyo malamu na mélanger ba sujet oyo sere na nga tala video malamu ingratitude yango wana kaka ezaka bongo mais tomeka kosala makasi ya kochange elo osusu mongo su na oloba susu eza na biso boyeba tanto priya kosi na butu bato mibayeba te tanto priya totelemela baesprit de démon tozochasse milimo nyonso ya mbindo banguna na biso baninga wa mabe banguna na biso baoyo nyonso bazaka mpona koanvute mpona kosala bato mabe tokotelemela bango tokobengana bango dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth boyebi ke tanto benganaka bango boyebi mais prière wana eutaka mpa na biso moko yango nga na vi na nga lelo oyo na vi naza nango tanke nayebi ke nasala prière wana nabenganaka milimo nabenganaka baninga mabe nabenganaka oyo baza ba mauvais compagnon oyo mabe wana naloba nzambe natelemeli nyonso oyo nyonso aza mabe aza mosika na nga mosika ya libota na nga na famille na nga mosika na ngai ntango na prière deja ndenge wana lobi na tongo na olamuka namoni ndeko moko boye alingi nga te ndeko moko akomi mosika na nga ndeko moko boye toza kosola ta mosusu bien tokopesa na mbote abandi kolinga azolinga so kopesa nga mbote te azosolisa nga susu bien te nakose pose question mais pourquoi azolinga kopesa nga mbote te mais tellement toza bano toza na sagesse toza bano nzambe asali biso grâce apesa biso mayele wana ya kibumutu wana sagesse wana naloba prière na ngai ntango nazochasse so nzambe akokisi ke mutu wana lobi apianga mbote pete alobisanga pe sute akomokomisa enemi na comprendre parmi banguna na ngai mutu wana aza na kati yango wana bandeko na nga sere na nga tala sere ani tala video yango wana sere na nga ntango ozochasse besprit mabe ozobake na telemeli nyonso ya mabe na telemeli baningo ya mabe na kotemela oyo nyonso ya mabe kende mosika na telemeli oyo nyonso eza ya envoûtement oyo nyonso ya sorcellerie oyo nyonso ba mauvais compagnon nyonso wana ntango ozotelemela yango ozobengana lobi so nzambe asali ke mutu moko azalaki connaissance na yo akomi okomisa yo lokwa enemi kokima yo koboya yo azolinga yo lisusu te kokamwa te ser mais priere osalaka yango wana ti nzamba ekarte mutu wana mosika na yo eza bongo nga siko sagesse na nga deya na oloba noke tellement naza deya sage nga na makambo wana nasi nayeba question namoni mutu mpa na ngai nasala eloko te nafinga ye te ke mutu akomisanga ka enemi ka bongo toswana pe te towenane mpe eloko te me mutu akomisanga enemi nabi me priere na ekokisani prière ekokisami parce que nini ozala koloba nzambe aépargne bato wana nyonso ya mabe asalaki baya mosika na yo nzambe akokisi prière yango ozomona biloko mosusu ntango omoni relation oza nango na mutu ata oyo nalobake mutu aza ingratitude oyo nango olobake mutu ozalaki na ye bien lobi osungi lobi mutu wana lobi akei ta mosusu mutu wana achange ville ta mosusu mutu wana akei alongwe ta mosusu mpa ye ozali ye ake kozwa vi mpa mosusu akei lobi mutu wana ta mosusu akomisi yo enemi kokamwa te surtout so boswana na ye te kokamwa te fo yebake parmi banguna na yo ye azalaki na kati se prière na yo yango moto esaliki aboya yo yango moni ako mosika na yo yango wana to se susiaka te mpo towana biso kaka bato bato bakose susie oyo nzambe asali bolingo kati na bango neti biso oyo nzambe apesi biso bolingo ya olinga bato mais so na comprendre sikoyo ke moto wana mpo na nini alingi ngai te mpo na nini akimi ngai mpo na nini aboyi ngai na okomprendre ngabe priere na ngai
akaram na mutambu c'est prière dans juillet ya on te longoli pene pene yango zo mo ba relation monsieur zo kufa ba relation monsieur zaka ate que o bo fingana ki bo asala kinga bo o azo ki mobali nanga o azo ki mwasi nanga o boye alinga ki mwana nga tenga pena te ba relation mususu eza bongo soki katani ko se susi na ngote lobaka na nzambe siko ngasi na mona bilo anonga na vie nanga na bika na nzambe na tima bongo senga nzambe merci c'est na benga na kana ba nzela na ngana lingi bato te o ba ya ka onyoko na batu te na lingi ba ya ka olukla ba problème te na lingi ba ya ka ba jalousie bato bazaka na jalousie ya makasi ba ya ko déranger ba vie batu te na benga na bango soki na vie na ngana moni likama ndingo na kimutaza o sola na za o pese mbote mutana ko mo benda na ngana linga sute mutana ko mo kima na comprendre ba mo ki prière na ngesali fe nango c'est longoli batu wana musika na ngekende en plus nzambe pa linga ba ne ba torturer bango te nzamba linga bana yeba nyokola bango te bosuko so yozaka na mabe kaka olika ke osala batu mabe tanga nazo lela pasi wana olela problème wana na obenga na milimo wana mbindo na obenga na bato wana mabe na musika langa mais nzamba osala ngo a longola peso za muninga mabe longoli ale kende nga moko nazo vivre ngo era mutu musu boswana te lote mais abaluke liyoka osunga pe na vikutu yebele so kutu bano tanga ngo kuta moyete mais mutu ala bia commission on dirait ennemi to sani donc accepter mais pas na nga na yebi na bunzambe na ennemi na ete mais soki ya yebi keza na ennemi na nga po yende mutu alinga luka mabe pa na nga nzamba épargne nga alobi longwa musika mwana ngai yango na ba prière na bino so bo mona ngo keza na camarade akimi yoka bongo boswani te comprendre que prière oyo salaka bato oyo bengana ka musika na yo oya mabe baza musika no se comprendre que prière wana nzambe aza ko exaucer prière na yo merci mingi na bato ba olanda video oyo merci mingi na bato ba yoka biso o to te na kande to lo bato te na ezaka pona bolamu na biso yango wana kozala pe na vie de prière zaka bien mingi parce que nzamba wala kusoma mebele mingi na vie de prière o ba lomone kelinge pousse na pepe na yo mais nzambe asaliki alongolo pene nango ezwa yote yango na vie de prière eza bien mingi merci mingi ser nanga ingratitude yango wana efuta nango te mais batu lokwa tellement batelemika na griffe wana balinka griffe yango lelo ozana mutu lobo bebisi lelo kono ozana mutu lobo kono usungaki mutu mutana zo reconnaître te kutu mutana sungaka ngai eza na onde ngwana eza na mukili mais ça na lo te mais vraiment bo tshonga na mutu so muni pe oza muninga lobika yemo azoki mobongo so yuna yebo soinité so pe no sele jamais de conscience oyebi ke ozana na comportement mo mabete pa mutu wana yemo ka mtazo kimayo comprendre bato yo bengalaka yé pas à parmi bato wana c'est que to soir na sumbu tout et si tu comprenais la réalité ya on a le bas tango zo ka liloba faut na vie ya discernement tango l'autre faut na vie ya discernement faut na sagesse c'est le qui même muto ayina ba diplôme na ebele nzambe so atio sagesse za ki to mingi ko na sagesse ya comprendre makam ya mona so to comprendre ngwana tokotikala kozala na bakanda ke mutu wana lobisa nga sute c'est bon ye moko mtalingi mais nga ofo na nga na yebi ke prière na nga ya mte chasai nzambe exauce prière na nga merci mingi en tout cas to meka kozwa leçon na lobi to kufele kinde kwa besa ki passe mingi lelo biso ba totikali tozo continuer na ba comportement mabe ba comportement ya ko critiquer ya ko nyokola batu ba comportement ya ko yina batu ya bakanda ba comportement ya ko kumisa to mona tamso mutu asali mutu basali na mukito moni pamba o mona kuti eloko ezana mukili koleka valeur ke mutu nzamba pesi pema yangwana nzambe asa abso pena gasto miko ko zwa penza ba comportement mo malamu to longola nanu ya mabe to meka ko tirer leçon nanu et ça lui passe
esali pasi lelo ba binemi o kanga na batu bato to linga te na ba vie to kanga ba binemi ti to kota l'an 2020 o to kotika na ba comportement na ba caractère ka toujours wana eza pasi mutu na mutu pa ya vandi nzamba sala kati na ye en tout cas koyeba ko tirer leçon koyeba ko changer koyeba ko linga batu atolingi mutu te ke 100% pour qui amitié pe esenga nzambe so atindi ki bolingana so apesne bino nino grâce wana te bolingana bino te mais to linga suko babenga na muro nzamba sali biso o nzamba pesi biso ke to linga batu olingi mutu po azalo kwa nga azo respirer le kwa nga fona linga ye na koki ko sala ye mabete na koki ko nyokola ete na koki ko loka ete na koki ko lake mabete na koki ko sala mabete po na koki ko petindele maladi te na koki ko nyokola ete na ndenge ya ndenge ya mabe wana soki mutu nyoso yebi yango okozala bien mutu wana o comprendre que mutu oyo na lingi ye mais kolinga ki camarade te mena lingi po za mutu kwa nzambe nenga salinga nenga zo sale grâce nenga zo sala ngape grâce ya kopesa biso souffle de vie o yango na skoto bana ko vivre ndengwana mais siko ndete ke ya ko continuer aka mabe ane zo changer biso to continuer ka mabe to continuer ka mabe ingratitude toujours na biso ezali na mutu asali so ozo bunga ina mutu asali si ote ozo bunga non to eba pe ko zonsila watu malamu parce que ko zonsila mutu malamu na vie za kitoko mingi o asali yo malamu zonsile malamu ya kitoko nzambe ya likola kozana esengo mingi parce que tant yo zonsila malamu pe na bato ba osalo malamu yo pa omona lobi ba porte no pe ko ba no funga maka okoza na problème ya likambo munene mais porte funga mele osusukutu munene ozaki sur kutu teke likambo yo ngai na kozu yango solution mais nzamba pesi de solution parce que nini yo sungaka to sunga bato nzamba osunga yo mais ko sunga te po mutu wana zongsela yo sungaka na bolingo nzamba tikati na biso bato après mo nzambe moko lobi ayebi to sala ate pepe lobi po to bito bénéficier ata lobi so ba pesi yango pa na yo te tamsu na ba na yo ozali sungi tamsu na vie na yo ozali sungi okosa pe likamo pesa kolongo so na musana yo salaka nzambe pa leki sima na yo papa mboli yo parce que yebi ke yo sunga kape yango wana tomeka nano ko changer nano tomeka nano ko tirer leçon na bandeko ba otika biso bazokende esa biso passe ça la mawa mais biso to otika ka toujours na comportement ya mabe kaka to changer te biso bato na mokili nzambe zo continuer ça biso grâce à pesa biso ta ya ko changer tomeka ko changer ya on a le baraka et ça conseille à prendre so bozo laisser ça mabe mini quoi apprendre na moni vient na Patrick na moni yo kisiko vidéo yangwa sera ni na tiki bambote mi na zong selo ka na moni o comprendre so tali vidéo bien c'est que qui amitié ba force angote so esimbi so esimbi te eza bongo mais to bosa na te bato to chasaka so bati muto na msika na yo comprendre que prière nous exauce nzamba zu yango ayokiango vraiment merci mina komina suka nazozo saka susu matondo pa ya nzambe na lola merci na bolingo na yo na grâce au salibiso merci au pambola biso Seigneur papa opesa biso sous Seigneur makasi fin de l'année yango yo en tout cas ba bonne année na bandeko nyonso tout vraiment o bazo kota l'an 2020 nzamba sala grâce à pambola mabota pambola ba famille a pambola bana a pambola ba santé na biso nyonso tout Seigneur eza malamu ata tozangi mbongo mais oyo nzamba zo pesa biso souffle de vie o eleki mbongo na makasi eleki mbongo na mingi po mutu moko ta kokoza na mbongo akwa kosomba pe liwate yango wana souffle de vie o nzamba zo pesa biso eleki nyonso yango nzambe tosengi yo merci mingi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth merci na grâce na yo merci pambola ne oeza ne moko tozo kota ba bonne année na bandeko nyonso tu ba bonne année penza ane oto kote za ane moko ya grâce to pamboma ata na niveau ya kisasa ta makamde nzambe zo kende oyebike
mokonzi sika yaki metala makambo ezo kende neti te tengu te ka bongo nzambe na ngai vraiment sunga tolobe ka yom tozaka capable ya okita ya ko sunga ya okitisa biso lipamboli o na kati ya RDC biso tokokoka te mais na grâce nonde tokokoka kotika biso te loboko na yo vraiment bénir vraiment mboka na biso wana vraiment ezwa changement nzambe sunga biso en tout cas babonane na ba famille na mabota na bandeko santé malamu na moto nyonso santé malamu na bana na biso na mibali na biso na basi na biso na bandeko na biso nyonso na ba na ba passe na bopito na ba prison partout en tout cas to senga nzamba sunga apambola biso tokota ne o ane ya malamu ezala ne ya grâce ezala ne ya mapamboli ezala ne ya santé malamu ezala ne o moko ke nyonso ezalaki bloqué comme à débloqué par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. To singyo merci kumba masanjula manami kornios tu. Otika li nzambe li bene bila tanki tozama siya mabelo to kumisa akarayo. Amen. Yango na oloba e alaki awa bokonji. Ah, bokonji onsuko yango wa. Toyoka koto boye. Ezo boite na. Baluba basaki neti basepeli bamunika lokwa bango bato bazoki pouvoir. Hein? Mais elo mo izo marché te parce que so soli kana kisa so yo kaka kutu ka boye balaba classe boye kutu moyete konde balaba boye kaka bongo yango na titanto bondela to chaka mabondeli nzamba songa biso parce que na makasi na biso nga na mona te to koka te na makasi na biso te nzambe va fa salaki kati na biso kati na ba combattant na biso kati na peuple congolais nde asala kitokoka po mboka na biso avancer mais na makasi ya peuple te nzambe nde fa sala penza mais na makasi ya peuple te nzambe fa sala apambola sunga po bokonzi eye mais elo moya changement malongeza na ngote so yoki ba bakene siko Afrique turo ba olela galère na galère ka yoka pasi kutu moyete eye kutu supplice mais nzamba sunga soka za oyo ye mkonja za o nzamba pesaki ye mtaibi so peza yete mena za sireza yete baluba basevela ira pamba baluba tema trop vantard trop vantard trop vantard na discours auto opesa wa kalata c'est bamsu bandi mawaka makamingi zo samate makamine salamite makamine salamite mais ça peut faute na été parce que azana mutu aza skoke o azo chepe pandili kolonenga azana bokonjezana nuka pa na eki pouvoir azana kapa mutu na pa bazu yango penzate bon so talaka mboka onde ezo kindele le seul pouvoir moto za encore ya nzamba sa abso grâce merci bon to komi ba asima to kuta na nzamba sa abso grâce to ko sa suba vidéo so plus to kablaka ba conseil bokende biso to tikali bino bokende wa otala video ake malamu oya otala onda ndako ne malamu opata yango pa ndako mutu akende kaya malamu so azu conseil malamu nzamba pambola merci allez ciao ba bisous Uzali nzambo ya kina lolenge batu nyonso bayela kate Uzali nzambo ya kesa na kina batu Undima kiope kola tansoto Weto koma moto